Ma mission TV, le miroir du monde. Gratuité eza malamu. Par exemple, gratuité eza malamu, mais bazo ba mécanisme nyonso ndeko Flavien. Ezala te loro moka que polo bito voter. Matondo. Tout le monde que moi nous azotanga na village. Azotanga na C na ba condition mabe. Aye awa abimi député national. Aye awa abimi président. Aye awa abimi mais bino bozotanga ana ba condition malamu peut-être que bozo comme na ba niveau wanate. Ozomona te que il faut to bongisa mingi pe kuna. Pona ko marché ba monter en tout cas et kozala malamu de ceux qui ba condition de se réunité. Ozomona papa balobi mieux qu'élever l'éducation élève toute une nation. Parce que ce qui est éducation en gros bozo zango na moi négligence mo boui. Parce que normalement il fallait pas ezala boui. Moni souci na wana bison des abongo que awa na Kinshasa ezaboué. Mais ceux qui t'okei plus loin dans le village, en tout cas gratuité, ils ont le comalamu pour la nini. Bon, enseignant Moussou Babanaki ko futa ma par troc. Na habité ko expliquer troc ezak bazo futa na saka fufu. Ba professeur o batangi sala mabonka. Yo moko za villageois o yiba réalité. Mais seulement gratuité en gros, il fallait payer ba condition nyonso ezala réunir. Qui na ba kamimboka ba répertorier nanu ba enseignant en gros la RDC bazar combien. Combien la statistique tu vois bazali 15 000 or 15 000 bazali mécanisé. Église catholique. Mais le problème c'est que l'église catholique ma besiko église catholique au lieu est accompagné et comme est-ce que ça neti ko menacer yango. Je on a tellement des décisions moi papa tout ça 18 ans décision wana ezala qui na constitution hein to occuper ko la sens wana mais lelo yo to monique et balingi ba matérialiser mais to lingi ezala matérialiser à 100%. Seigneur il fallait pas la mieux payer. Moi je pense que si on avait des enseignants qui pouvaient toucher par exemple $1000 le mois, même 1 million à Pamba de francs congolais le mois, je pense que enseignement enseignement à kitoko, enseignement à qualité. Ma mission TV, le miroir du monde. Mbote Nabino Baimboka Balandi émission Babola na lobaka ezali parlement populaire parlement Nabino bandeko o rozali na pasi wana toko mona bandeko na biso ba débrouillard o babimaka na tongo na sambula ndenge beti lelo pona koluka ndenge ni kolesa bana kukanisa pe ba mama bipupula oya bakindaka zando koteka kukanisa ba mama o babimaka na tongo pona koteka mapa o isalaka ke balesa bana batangisa bana bakelasi na moni pe ba mapinga basoda ba policier o ba ko batela ekolo ba ko lala kalibanda ba ko bundaka ba ko kufaka makile ko tanga pona ekolo na moni pe ba médecin na moni pe ba infirmier na moni pe bandeko nyonso oyo bazali ko bundela Congo po ete ekende liboso bandeko balandi na émission ya biso ya poko lelo to kubeta masolo na Italie kelasi ofele pona litomba nini na bamboka na biso bandeko balandi bolandaki bino moko mokonzi ya mboka oyo azwaki mokano oyo te lelo yo gratuité ndenge tokobenga enseignement elongwa parcelle ekoma total na étendue nyonso ya mboka na biso tokobeta masolo na oyo tali impact nango bandeko balandi kasi pe tomoni mwa bapokoso à gauche à droite na baécole bolandaki bino ko ba grève oyo esalemaki na baécole catholique komona pe nde makambo ezali kokende esenge tosola pe na bandeko oyo bazali na makanisi na oyo etali pe masolo etali kelasi ofele to pe litomba nango na mboka na biso tozana esengo mpona nini po toyambi oyo azali mokambi ya ONG SDV je crois tokobeta masolo na ye po ete to découvrir pe bango na ONG na bango bakokanisa nini mama Eloge Mbote papa Flavien lelo ezali esengo mingi na base ete tozosukisa mbula nazoyamba ndeko ya mwasi na plateau na biso naza koannonce pe déjà na mikolo koya bokoyamba pe mama Tchalamona oyo pe azali mama donc mpona koloba ete nayambi mibale mingi esenge mpe nayamba pe bamama kasi kelasi ofele outi na ONG SDV Ingolobani. Bon, SDV Lingikoloba, sourire dans nos villages. Donc, sourire dans nos villages, ceux qui n'ont pas oui, donc, na lingala moko littéral, donc, esengo na kati ya bamboka. Donc, ezawande ONG Obiso Tokambaka, Tobandi Kokambango depuis 2017.
et les o tozoko bakaka malembe na comme même c'est pour ne pas sourire na bamboka vous a vraiment accent vous êtes la nini bon évoluer dans cadre toujours évoluer dans cadre il y a d'abord premièrement il y a ko améliorer conditions de vie il y a mona o avant na bamboka binomo boyebi ke bana mboka na bana o bavanda koto na Kinshasa baza un peu différent mode de vie na bango un peu différent surtout les kambo etali mingi kelasi les kambo etali mingi soins de santé les kambo etali mingi discrimination de genre donc biso tozo évoluer na ba contexte wana po toyebi ke soki ba contexte wana nyonso to ezali respecté mwana ya et pour ça été mwana waza na mboka a garder sourire na ye pe aussi azala pe épanoui na mboka oyo ya biso ko yango dalité c'est pour la biso surtout bon otala likambo talibana to ba ki tsengeli to bengisa bino po to kapé bino na o itali kela chofile ya bana lelo to komona bana na biso babola ba komi kotanga bana babola ba komi kotanga mwana soda oui o to kobenga mapinga akomi kotanga to komona bana ba fonctionnaire oyo bafuta makasoki 150 000 francs congolais na banque mais 150 000 francs congolais ngo to bité soki akofutela ngo ndako akotangisa pe na bana na santé ya bana mais lelo ba komi okene kelasi ofele likambo kelasi ofele oyo yo munyango boni bon likambo ya décision ya kelasi ofele ezali vraiment elonga munene surtout pour na biso ba villageois oyebi papa biso bato mboka papa Flavio oyebi biso depuis 2017 ozalaka pene na bana o batangaka na bamboka eza un peu difficile pona banda ko expliquer na minute tozalango na condition nini mona o ya mboka tangela ba condition eza tellement néfaste eza tellement mabe que esengelaki que eloko moko ya pour soulager pour encourager mwana atanga malam boni mwana azokende kelasi azovanda na se mwana azokende kelasi aza ata na tableau te mwana azokende kelasi aza ata na lipa kolia te mais azokende quand même kelasi et na ba condition wana bakaezate uniforme akopasuka mais azokende quand même kelasi mais na courage wana mwana azokende parce que boyebake na ba village na pene ya ba village ba école ezalaka te donc moi la koza ba distance ebe na makolo et msusu na lipapa te msusu makolo ngulu mais azokende quand même kelasi donc eza soulagement que mwana wana akende mais akende kutanga ya ofele lelo omoni parents na ye peut-être azala mbongo te il y a kofutela ye minerval mais azokende quand même ata bazobenga nazokende quand même donc décision wana est soulagé pas seulement bana et soulagé pe ba parents parce que tout ça qui a un problème oyo que ba parents tellement bon ezala quitté ba mane kotinda kaka bana mibali mais bana basi ba mane okende kelasi te mais siko na kelasi na ya mibali na basi bazokende kelasi donc eza décision oyo epesi biso esengo yango na lelo tolinga quand même to lobela bolamu nango mais epesi esengo wana na pesi mote lisusu na bana kelasi to pe na ba maman ba papa oyo bazali na ba province wana nazali komona bandeko na biso o bazali na chwapa na kati kuna peza na pesi mote na moni bana o bazali na mbandaka de na pesi mote bana bazali na badolite esika pe biso to kola kola basango epa basango kuna na mboko tiki ba para na Kinshasa okotanga na kata mboka biso ba village pe ba misusu tana kola basango to moni mais likambo mosusu zali awa biso ba to kola basango to ebite éducation kuna wa formation za kitoko formation za kitoko okomona par rapport à l'école privée mususu to pe école zo même na Kinshasa biso to tota mboka to tangi na ba jésuite to bini ba mongo zalaka mais okomona kuna enseignant otei kuna na kopesa randa kisawa ya ba lycée Bosangani Boboto poto na Kinshasa okomona ko zo $700 mais oya mboka akomona ngote mais ba o bazomi na mboka peut-être école catholique ba komona mais enseignement de qualité ozomona rigueur na basango mona rigueur na enseignant corruption qualité mona ba ko faire travailler pour faire kotenga ça mais lelo ba komi ko futama et pas à l'état lelo na oki ba 300 000 francs congolais to ba même so to ba 400 000 francs congolais to ba $250 lelo nga mona ba kiseli bango ateza bongo te wa on a $700 $800 ako futa ma $250 est-ce que gratuité ou même le tomba na libota na ye to commissaire de bola bon par rapport ya awa na Kinshasa permets-moi papa Flavien ngana mingi kolobela bana o bazana bamboka
ba professeur o batangisa na mabonka yo moko za villageois o yibi ba réalité mais seulement gratuité yango il fallait payer ba condition nyonso ezala réunir au moni biso to participa qui na deuxième table ronde sur la gratuité o ezala qui na Campeski to pesa ki ba point de vue na biso to pesa ki malheureusement ba yokela ki bisoté malheureusement ba yokela ki bisoté sengela ki na ba kamimboka ba répertorier nanu ba enseigner yango la RDC bazar combien combien la statistique tu vois bazali 15 000 or 15 000 baza mécanisé 15 000 sous bavanda na mécanisé baza na ba grève balu kabame c'est ça ba nouvelle unité bazali ba nouvelle unité bazali donc tout ça il fallait toyer balon au préalable baza combien budget yango pe budget yango pe ya makambo yo ya enseignement il fallait yebana il fallait ezala promu ezala eyebana par rapport ya ba enseignant wana parce que ce que tous autorisés ma comme gratuité tout a la paix salaire ya ba enseignant tout a la paix frais de fonctionnement écoute la budget na maxelo comment on a autant de budget parce que na mon je maîtriser secteur en moins mingi mais autant de budget ba ministre no sur la première ministre sur Malika je me qui concorde donc on va la même chose matata yana ba budget ya prévision na projet na ba 7 milliards on va qu'il na ba 8 milliards aux même ministre à l'écart de l'Oazana la Mouka il y a d'autres mosito il y a ma prétention mais mon côté à l'écart plus de 4 milliards à qui na 5 milliards la réalisation donc pour le moment on a que notre budget il kambaye 10 milliards on peut se la joie et la poche na donc il faut aluka akokisa yango pour akokisa on peut passer ba les kaka pe liboso ba ba ko ça 7 8 milliards akokisa même pas 5 milliards matata kokate osiko ye ilukamba isengela kokisango so pas kokisité oh bah c'est ba futama musu faut mécaniser bango c'est ça le problème mais ce que moni paradoxe wana normalement il fallait pas ezalaboyer moni souci na wana biso des abongo que awana Kinshasa ezaboyer mais ce qui tokei plus loin dans ba village en tout cas gratuité soulagement ils ont le komala mpona nini ba enseignant mususu babanaki ko futama par troc na habité ko expliquer troc ezak bazo futaye na saka fufu bazo futa mais oui na ba kati ya bamboka kuna nzela pezate na ba bilili tout ça ozo kende kuna ba province de Tibakwilu na ba kati kuna il y a des enseignants qu'on leur paye par troc on leur paye accueilli mais bazo futaye saka masangu bazo futaye nini banque ezate omoni ba enseignant bazo futa na ba comptable maboko banque il faut asala ba kilomètres ebele pour comme na ville wana pour ba futaye donc pour na bango ils a grand soulagement pour na bango que balonga na méthode wana ko futa na système o ya même avant indépendance ils a raté donc système o ya naloba système o côté ya côté ka ba moïno colonisation donc balongwe wana ba komi ko quand même $250 ils a quand même grand soulagement mécanisme ni mbula matali gouvernement a supporté basenga bakolanda biso parce que émission babola wela partout dans le monde na ba province nyoso ba on a direct basenga bazo na mboka wana yango de toye kolobela ngo lelo papa Flavien yango wana de toye kolobela to lingi te que gratuité scolaire ezala kaka décision moko politique. Voilà, pour d'abord la vraiment réalité. Tu limite tes décisions, on a tellement des décisions, papa tout ça 18 ans, décision on est là qui la constitution. Hein, tu t'occupes pour le balance mais les loyo to monique et balingi ba matérialiser. Mais tu lingi est la matérialiser à 100%. Omoni ba kamboka ba ke ba ko sala nyoso bango mo côté. Ba benga ba oyo ba sengeli na makambo wana ba benga ba délégation syndicale ba benga ba professeur bango de so ba sangana église catholique mais le problème c'est que église catholique ma besiko église catholique au lieu que est accompagné et comme est-ce que ça neti
menacer yango. Moi je pense que là même l'état congolais l'état à l'école mingité so qui est la province ba catholique ne ba tonga ba école yango nazolo baboy yango nazolo la province nyoso yango nazolo baboy mais avant c'était les parents de babanda ko futa ozomona lelo eza l'état nde azu yango en charge yelo église catholique nde ezo ndimate parce que parents banda ko futa 500 1000 baboboto wana bani bazofuta ba $1000 ba 1500 mais lelo bazofuta elo côté lelo eza l'état nde azu yango en charge il faut que ba médicament muke ko c'est vrai eza pasi hein muto amesani na droit na ye mais siko biso to lingi muto nyonso azala ego parce que soki tozomona ke papa Flavien tozomona ke mwana azotanga na village azotanga na se na ba condition mabe aye awa abimi député national aye awa abimi président aye awa abimi mais bino bozotanga ana ba condition malamu peut-être que bozokoma na ba niveau wana te ozomona te ke il faut to bongisa mingi pe kuna mais Mameloge lui est là lui est là ni comme mon souper on habite ceux qui allaient malheur des autres fait le bonheur des autres ndenge ba to français ba lobaka est-ce que au commun a teli kamboyo et comme ma problème moko tout comme la déclasse ya ba seigneur ba bazala kisasa na bazala libanda mais libanda pe ba catholique bazala les ba para ba pemi est-ce que qualité enseignement oyo tout comme on a l'église catholique bazala na ngo ne ba pauvre comme kolemba et ko sous malamu ne de magi no so kene na église na école ya ba sango de utanga malamu okene école ba sembe ba maser utanga malamu pona ba ba lekila biso ba biso ya lycée qualité enseignement ya suivi ya éducation na kati école et ko zala ndenge moko na lelo tu vas passer au kolela ba ko grever en fait papa Flavien en tout cas pona ko marcher ba moté bana wana pona ko marcher ba moté en tout cas et ko zala malamu tout ce qui ba condition de ces réunité ozomona papa balobi bien qu'élever l'éducation élève toute une nation mais ce qui éducation ngo bozo zango na moi négligence mo boy papa yebisanga ndenge nini nation na biso que zala développer siko biso to pesaki to pesaki ba point de vue na biso point de vue no ko pesa pesaki ya liboso solution zala ki que budget wana nanu oyo bango batie pona makambo oyo ya enseignement ba eza mukie papa na mboka oyo eza na bato mususu ake kaka oui non nazo gagner $13,000 le mois hein akokende to tindi na parlement mais azo battre le côté mais azo gagné 13,000 naza contre bangoté mais enseignant azo formé enseignant azo tangisa mutu azo komisa mutu président azo komisa mutu député même ngai on atanga la mboka lelo ceux qui nazo lo parce que enseignant aux la makasi na université c'est que dans maternelle humanité otanga ki malamu parce que enseignant ba bandaka donc azu mwana ebata ko lobate mwana ko ko tanga alphabet ba enseignant wana baloba ke biso pays na biso eza pays moko très riche ndenge tokaka na histoire historiquement eza riche mais na réalité tozomona ngote ba enseignants ne fallait pas la mieux payer. Moi je pense que si on avait des enseignants qui pouvaient toucher par exemple $1,000 le mois, même 1 million à pamba de francs congolais le mois, je pense que enseignement ingézala enseignement à kitoko enseignement ingézala enseignement à qualité et yango nazo papa et à la décision politique pour le fanatisme et puis là on sous la silicité et là on sous ali infrastructure papa Langai on ne peut pas parler de la gratuité avec une mauvaise infrastructure ce qui moi na azotanga na place ya mabe ce qui moi na azotanga les classes enseignants fallait tangisa 50 élèves à combien autant ça 200 élèves. Mais comme ils vont pour gratuité. Problème. Il y a un qui n'a pas dit que avant à lancer Yango, il fallait Baloba qui n'a pas mis 1000 écoles. Il fallait battre quelques écoles. Ndenge tolora na époque il y a papa na biso Joseph Kabila la biso 1000 écoles ti lelo to mona kaka école à Maniema tout tika mona be école musuté to mona ka université to mona be 1000 écoles wana te et ça qui ba promesse donc l'école de l'état normalement il fallait ezala ebelé pour permettre que bana ba kende vous pouvez pas dire gratuité pendant que on n'a même pas plus de 1000 écoles. Oui, c'est ça. On a eu Bana la province, mais à niveau de qualité, il faut mesures d'accompagnement et ça là. Et bon, ça
Ah, papa biso tokolembete. Na oui, c'est ça. Tokolembete. Pour ça, il y a une recommandation, va tenir compte dans votre. Yango moni tozo le kaka tozo koba kaka. Le problème c'est que biso ba jeune, le problème c'est que biso yo bazo tikela biso malobate, bazo tikela biso, bazo pesa biso chance te, hein, yako pesa pe bango ba idée. Or que baloba que la jeunesse d'aujourd'hui c'est la jeunesse de demain. Donc biso pe toko pesa o ya biso conseil pour makambo et ça les ma bien. Ozomona papa Flavien. Tolobela qui paie na papa Mokonzi que ce qui que national et ko simbate tout ko kene nango palier par palier parce que ko kene nango par exemple junior petit alobité gratuité la semaine banana de Kabila mais banana parcelle la province sous le corps na Kasai le corps en Équateur le corps na Congo central là-bas Congo à l'époque moi ba école sous l'état comme déjà ko kinango medaki mais bon yambalo kembango kembango bosiko conséquence ngo pe donango mais sauf que pesa pesa ngo bana bapinga pe bakotanga bana kamba bakotanga bana ba policier bazotanga bana ba fonctionnaire bazotanga mais qualité problème alors pour na kosuki c'est mission na biso conseil ni en tant que maman oyo azaka na bana maman za ko encadrer bana maman kotana likamba bana pour te sengo za bana na baboka message de kopesa ya suka oui message et c'est ko sani pour te na cadre ONG na bino bosunga pe ba population bana ba kolanda yo oui message na biso oya suka tozana ngo parce que pe ndeko Flavien tozali pe ko préparer activité moko awana Noël to ke na village pona bana to ke na village Kindamba ils en a kati ya Congo central kuna nde tokozana activité à monene to bengaka Père Noël dans le village. Donc, tu me okay. Père Noël a sa cadeau dans chaque maison par maison. Tout le monde a ndaku, moana, oh, to sepelisaka. Biso to zaka kawana te. Pour la biso, hein? Merci. Ouais. C'est ça. Pour la biso, exacté que pour la moana azala développer, il faut qu'au kabila li pas filmer, il faut qu'au kabila ma desuna pas filmer. Non, pour la biso ezali que il faut que tala eloko nini oyo ko c'est la moana pour moana wana azala apporter pe développement na mboka. Gratuité eza malamu. Par exemple, gratuité eza malamu mais bazo ba mécanisme nyoso ndeko Flavien. Ezala te loro moka que pour le bito voter. Matondo. Ezala loro que ba pesi budget à bien pour bana nyoso batanga bien pour pe lobby bana ba émission babola yango émission de population ah tout le baga polele tout le baga nyoso pour na soucia kotonga mboka pour bande konso binde tellement gratuité pour la qui banaliser la état maman tu peux koloba mais d'accompagnement et qui ne malamu po été kimia ezala ba grève si la bana batanga pe enseignement za la qualité ya kitoko ndenge biso tozwa libaku ya kotanga bana na biso pe bazwa libaku ya kotanga malamu voilà bande ko balandi émission na bino babola ici le parlement populaire parlement bolingaka tokuta lobi na invité mususu wa kolobela babola po ete Congo kindeli boso batondo mingi. Ma mission TV, le miroir du monde.